Tindika télévision ba diaspora nous sommes la biso sikoyo depuis Kinshasa et toyé pour na kopesa bino éclaircissement surtout relatif na actualité politique ya mboka Congo boza la raté na yebi to ba linga Congo lokola bino ba diaspora mali banda ya mboka yango toyé koluka mwana mboka zala kipe candidat to tous les candidat na présidence ndeko Mokia Gabriel Tubeta Masolo, il y a actualité politique. Après ça, mécanisme aye pour être Congo Oyo et Kende Liboso. Tu peux s'y emboter. Ndeko Gabriel Mokia, bonsoir. Bonsoir. Ndeko Gabriel, tu es Lukayo, Yozali Moutoumouné Namboka Oyo, analyste politique, acteur politique, président ya parti politique, candidat na présidence. Tuntoye ba Liboso. Position na yo Gabriel Mokia actuellement ezali wapi? J'ai un parti politique. Dans une élection pour se prononcer. Tout de suite na ko ba position na ndenge. Pour son position na suko ba ko interpréter en ndenge na bango. Donc il faut total à la veille des élections to ko se prononcer. C'est-à-dire aux ana ni en opposition ni la majorité présidentielle. Dans une opposition, moi je suis un opposant plus que Bobino Bozo Banga Bozo Kumis. Ceux qui mangent d'une manière nocturne. Politiciens, les Kinga Inan. Ouais, c'est installé très bien pour les Kangawa na Congo. Pas moi, na baye, Bazo y a pour besoin de ventre. Bazo ko ambure bino ba Congolais. Yango moninga. Na tche bango toute distance pour na yebi biloko bazolia bazo kende baza ba politicien mine nzoka nde butu baza na pouvoir pour na kolia na comprendre bango tout et je me suis retiré de banda ba teki dynamique de l'opposition na kangela bango kanda na mi retiré na zananga. Je suis dans mon parti politique, je suis président des partis politiques agréés. Naza moto mama ndangulu te obena ko na lukaloni na lukani. Je suis un ancien homme d'affaires, donc nous avons la dignité à homme d'affaires. Pourquoi on m'a dit que vous avez corrompu, que vous avez je me bats moi-même. Ce que vous avez dit, vous avez opposé. Nous avons dit que vous avez opposé. La marche est dans la salle. La prison est dans la salle. La marche est dans la salle. La kanga bango te po bazana ba combine na kabila. Même si vous avez combine te fo kanga biso à tout moment. Politicien tout le monde bango aller kinga na politicien ni moto azaki likolo ezaki vie Tshisekedi il n'est pas là boba tika lo mona tete ba koyoka ba yembele ka ko lela ka ba primature so mona na les poste ba poste tu va proposer ngana je dis toujours non na koki na ndenge ngana zalaka si je n'ai pas l'argent je vais voir les banques pour prendre des crédits pour s'en servir comme d'habitude bino bokasi ka pona opposer avec nani aza opposer plus que ngai. Nangina ba pena botangira nga moto aza opposa plus que ngai. Moi ba petit ba komanda ba Facebook ya baza ba opposa balakisa na ba mbongo te so balakisa ba mata mo $10,000 moi ba petit c'est belé ba yaka soko ya ba bungi akomi na moto a majorité otambola na ba police osomana nga na police. Nous sommes sacrifiés pour la République. Nous sommes là pour notre peuple. On n'a pas droit à l'erreur. Je suis le seul qui est resté à l'opposition. Nous sommes besoin de mangana kotika la kozwanga te moto kozwanga te. Nebi bango tozaki na bango te. Mais na moni bango faso bazo que notre état kolandaka ba ambassadeur, kolandaka pouvoir, kolandaka tout alors ça papa. Il faut bobanga ngabo respecter, c'est le seul opposant pour le pays. Parce que moi doute kotaki moke Gabriel Mokia kena Kanchachi amoni Mubulu abimi Gabriel Mokia Badi Banga, Gabriel Mokia, Kengo Wadondo, Gabriel. Mais finalement, c'est ça, en fait, question nanga position exacte ya Gabriel Mokia ezali. Kengo Wadondo, oso monanga na Kengo Wadondo. Bosi bozana ba image bo monanga na Kachachi. Vous montez des scénarios, des coups bas contre moi. C'est ce qu'on appelle mensonge et tox. Bosi monanga na Kengo Wadondo, bosi monanga na Kachachi. Tina ndenge dialogue kata tsilaki omonenga na kote kuna na kati pour nimbola kisaka image pour bato onso ba kote kuna bozana ba image na ba boyanga eza ah omoniki bozaka na ba suspicion
bozaka ba soupçon bozaka na bureau ba bureau bien ngala za dans mon bureau ouais dans le bureau koleka nga nan j'ai fait 36 ans dans ce bureau ici Dieu sa patron j'ai fait 36 ans dans ce bureau les bureaux bozaki na bana mike na école primaire na bozo kumisa na bazaki na même pas na humanité bazaki na ba secondaire. Moi j'ai fait 36 ans. À peine ba 6 mois ba classe ba komi ko kangama na tiseke do lingo bana ba onde baza meilleur ko lekanga. Le na ba 94 95 ans zo bundisa Mobutu ba on bazaki quoi. Avec mon journal les diplomates bazaki quoi. Na ba 97 Laurent Désiré Kabila Koti na zo bundisa ye na ba télévision ba ngotu ba image ngana za na ba image nyo surtout. Ba ngo bino bozolo bana ba on bazaki quoi. Parce que c'est qui même pas la classe. À peine biso to laxi ba ngo ba débat politique. Bango basali ba débat lokolanga ngala sali ba débat ebelé depuis 95 ti lelo Laurent Désiré Kabila kainga deux fois uniquement pour ba débat oh nazo finga oh nazo critiquer mais bango bomba na kiti biso to lembisi pouvoir nde ba komi ko bima siko ke bango ba me bango ba mo ba mbongo muke bazo pesa bango mo mbongo mike mo $100,000 ba buka moi ce bureau a produit des immeubles koleka ba $100,000 koleka ba millions de dollars et moi je peux craindre quelqu'un. Oye ba position oye bango bazolo ba ba position nga bali bateka ngai position nga za nga za na bureau nazo bundisa Kabila wa na ba okipa na ba tutu to bundana bango position nga ni donc ça opposition donc c'est à dire que ceux qui badi bangaza congolais te chibalaza congolais te bato no sobozo tanga ba congolais te kaka so ba nomé nzambe nde wana nde congolais mais bo ba nomé ba bazo congolais te ba botami wa te alors bo ça la déchéance na ba nationalité na bango soki na appuyer badi bango na popo na ebitina hein bango ba koko signer demande pour récupérer banda ko bango ba koko signer ne badi banga signer pour na récupérer biloko na bango ba koko signer na bango tuna za na force donc oza reconnaissant na za reconnaissant te pour nani to travailler na badi banga na opposition to bundisi Kabila na opposition siko badi banga comme premier ministre ngana bundisa quelle ingratitude. Ata Félix Obino mona nzambe so akomi na pouvoir na primature au mona ngana obundisete na ko appuyer pour à travailler bien pour la population na kutika la ko bundisa jamais. Gabriel Mo qui a changé langage na changé langage nani yo lingina finga Kabila ndio sepeli so na finga Kabila kanginga okoyela mwasi langa biloko ole okoyele mbongo bokosala ba mpona koti prison il faut na mona tamuto otika mbongo te na changé langage nani langage ni na changé je suis toujours le même. Ba pikinga ndina ganga te pona ndenge na bela ki avesi ndo bonika tina kufa lokwa papa yamba kwa na plateau akufi ndo ngana kufa na kati ya plateau nazo loba nazo ganga na kufi wana bosepeli papa yamba kufi bozo ko pesa mwasi na bana na watikali babilo monsieur docteur binga diminuer ko loba loba ka malembe tala bobo tout ça na changer langage nani abete na beli 12 mois na pesa ngata $10 bureau kutu nazo ya même pas ndo bolingini bango bali ba manga na batwar elengi ka so boyinga na zo critiquer Kabila mais so Kabila kaenga boyaka te donc bino boza même ndokiaza ko bien que maloba na bino yebisa bango même ndokiaza bien que bino hein donc bato boka sa quoi ndenge parti nanga zaka agréé tozo ya siko ko beta lokola ba milita biso nyonso. Mais mon parti est agréé. Il faut avoir attitude un homme politique. Il y a un président, un parti politique. Agréé. Je dois parler à douceur pour convaincre. Et puis, il faut nous la modérer pour nous aller sur quoi militaire. Les militaires n'ont pas beaucoup ganga. Nous allons sur la raie militaire. Par exemple, nous avons montré que ça va être logique. Nous avons sur le président et un parti politique agréé par l'État. Pas comme avant. Pas comme avant. Auparavant, nous bêta bango à tomber ouvert au kangi. Mais si je suis stabilisé, mais il faut sur la salle de débat, il faut vendre la tienne drapeau dans ciment, la salle ma lobby bien logique pour me comprendre. Na woko te sous yo ganga yo Kabila tout ça non. Je ne suis plus de ce niveau. Donc bon la diminuer ce que dans un rythme ya ba mikonji. Au moins on va s'adapter ce que on a toujours candidat. Makamba candidat Moïse na conseil yake na butu abenga kana bureau na bisio ko se prononcer candidat tia bato akatimini oko se prononcer tikali mo ayili semaine aujourd'hui se prononcer si wana kimimbo ka bakanga bon oding so ba okanga so na bana no yepo batamina no mais na batamite mais na vandi mais na sala ba débat
nazo pesa ba programme nanga petit à petit. Depuis nous kasi biso il faut mototo alobaka obeti droite bombi gauche. Biso le bosso ba no beta nyon surtout. So ba bloquer nyon surtout ba keno. Ah donc ça dit moi stratégie peut changer. Mais alors il faut changer quoi? Comment battre ligne à la changer stratégie? Battre ligne à la bana kande to ba. Non, il y a encore banga. La télévision beti kabila boy, za Rwandais, za boy tout ça. Biloko wana to tiki. Kobanga nde yamba pe. Ah, kobanga te. Azalaki boya changer. Kobanga nde ngini mena biso vérité na komi na président ya parti politique agréé. Na ko sala débat ya ba militaire soute. O wana ya ba tête brûlée, na sali ba débat wana na bato bitumba bomona te. Na temi na bino beta mutu makofi na plateau. Donc rien à voir na Kanyaka donc Kanyaka ça na. Mais Kanyaka ba na zo biso zo comprendre te. Na zo biso zo comprendre te. Bato ya Kanyaka si bino boyi ba. Bo bazo somba bandako na mbongo ya Kanyaka. Ngala somba ndako ya liboso na 1980. Yami balé na 83. Yami sato na yo somba 4 na 84 na sombi 4 ndako. Na ba 87 na kokisi za 10 ndako. 88 na komi na 15 ndako. Winda na Gombe. Et si bino bona kwa ngala za mutu oyo ko yela mwa $100,000 ma $200,000 et puis na butu na tiki pongi na kyo golala. Pongi na ngai eleki ba $1 million na ba mikolo. Moi je dors chez moi, je ne sors pas pour que nous le aventure bambongo na butu. Président Gabriel Mokia combat na yo objectif na ngwe za kani. Conquérir le pouvoir. Mais le pouvoir commis soko lobi ki noza kanda pa pe ba kangi botika ba question. Tunanga ba question ya mboka. Mboka eza na biotage, mboka eza na kiriki ndenge bien mongulunda galwaka. OK. Ba question na bino mutuna te bolandela ka ba question ya vie ya mboka. Nazo koma pe wana. Mais il faut botika ba vie ya bato. Tuna ba question ya mboka oza devant politicien. Oui. Bo profitaka, ole ko finga français na ngai, ole ko finga lingala na ngai, ole ko finga ndenge na lati, ole ko finga ndenge na komi. Quelle est la solution pour sauver RDC à un niveau? Le départ de Kabila, c'est mieux pour sauver la situation. Pour bien bolingi ba question le départ de Kabila. Ta ke bango bako ba Kabila c'est bozala kaka na mindu ki na ba ba na ngona 80 na 97 so na bino to retourner ka comme tourbillon. Départ de Kabila na référendum ils ont beta kake boye. Mais kasi ngo bozo bangati. Parce que bino webi lokote ko bangande. Les gens qui ont dit que référendum. Mais quand on dit que les gens ont menacé, il y a un référendum. Je trouve que le référendum est côté. Dis. Il y a une unité nationale. L'économie de notre pays n'est pas entre nos mains. L'économie des Pakistanais, les Libanais, les Chinois, les Libanais vont diminuer ce que. Qu'est-ce que c'est comme histoire? Un peuple mou, au lani pongi, bazo futo $80 pour vendre kaka. Biro bonika kolandela mokia. Ceux qui ngana na lobi na kota na batu na kota la majorité parce que j'ai des conseils à recevoir de qui? Son abina solo na Kabila. Qui est mon chef? Mes chefs sont les membres de mon parti. So bandi meli ngali kamutel. Yo motoza na kati ya parti politique ya mokia to ga urubana makamu. Urubana ngani? Hein? Nga chef à parti politique. L'orientation ya makambo ya parti nga c'est moi. Na que de gauche, na que de droite, ceux qui bandimi toké. Mais bato bakota na vie nga ti à ce niveau ko ba mo ki akebo ceux qui na ke italien. Mais aucun ne pété. Ceux qui na ke o ba kende to sali bangoni. O ba oti na militaire na ba finga nga wana. Mais bango nyonso bazo wela ka ba kende. Bazo lela ka ba poste ya premier ministre. Yo so mona nga ba proposer nga ba poste so mona nga. Est-ce que Gabriel Mokia a s'enrôlé déjà? On va s'enrôler après. Je suis encore là. Pour la news aussi. Oui, je vais l'état de mon côté. Ça, c'est mon devoir. Tu sais préparer dans les militants. Tu dis quand est-ce que tu vas s'enrôler? Dans le quartier, na yo. Dans la vallée, dans la ville. Dans la s'enrôler dans la ville. Ok, dans la ville. Déroulement, ils ont les canings en tant que. Bon, non, ils ont les canings bien. Ils ont les canings. On a des canings. Les abamans fait les salama. Toi qui es déçu, il faut que tu te bois dans la gamme qui a tout reçu. Ok. Beaucoup de canings. Oh, bandela wa molobi wana. Te nako bandela te, mutra mutayoki. Lero ko chiango mututu boyoka. Est-ce que boyoki est solo diaspora? Bon comprendre mon président lobby. Bon, na évité hein, à l'autre président, donc à lobby qui ou à lobby boyoka bo comprendre. Voilà. Sikawa
président moki na tout nos questions moko relation climat ni ndako le entre yo na ndeki na yo Daniel Safou relation nous besoin actuellement dans une relation na yebi pété tout nanga ba question musu bato mdelo na tout nanga makamala tout nanga makamala bango ba petit wana bazu courage a kofinga ka biso tika ba finga chaque na biso ka chaque chose en son temps na bato nyonso nzoto na wana wa kokai na ngaza te ni na kitoko ni na bana ni na nyonso tu moto akokai na ngaza te mais bazo finga biso parce que bazo que nos amis tindo na rassemblement et puis c'est vraiment quelque chose ba bando ko finga biso hein yebisa bango ba continuer ko finga ba lemba te chaque chose en son temps ba mona ndenga na betaka oyo moto ya PPRD wa a majorité hein na ngena boma e soki zaka camarade nanga ba dibangi te moto yo pekisa na boma e ngana luka mutu te ngana ko luka ga malema tina kuta ino na nzela ngama onde siko na kuzwa yo nde place yo komona ki bakosa kinga na kubuko elungi omonde mbe batu ba finga ngana na sa ino débat na yo finga mutu te na ko finga mutu te ko le kana justice te ke yo moko se faire justice bon le yo zo finga ngo na justice falo ko bisa procureur mo kaza kitoko te mo kaza boye wana ndena ndima yo zui idea ko finga nga zambuza te bambuza tuzaka ditiko taki ko ozambunza mozali mbunza oyo ko la président de la République lobby nga na pesa ko ja chance na ngai sikoyo exemple zo pesa ba congolais yango na d'un président de la République wa diriger Congo lobby ko finga nga pour nani pour t'avoir fait quoi na mona ko te na ebi ote yo ko finga nga pour nga na lobby no likambote na tumoli ote bo yo moko mi pesa réponse oyo ko finga nga pour nani naza na CD ba finga na mituni suko na tuni batutu pour avoir fait quoi ka komuni mutole kanangela bo banika ko finga ka pamba est-ce que yo za normal des choses c'est la jamais est-ce que vous se poser la question pourquoi va te beller contre Mokia mais il faut à cause de mon succès politique pour la boya qui rassemblement pour la boya côté rassemblement ko finga na bango tezani pour la boya rassemblement est pensée dynamique de l'opposition et teki dynamique de l'opposition na bisi ba ko teki dynamique na Tshisekedi na Moïse na ko soute na tiki rassemblement na bango siko ko pesa okanda ni ponga na ebi ba kei na bisi ba ngo abiso to zakona te ba suko baza en ordre de disperser te ba kabonite na DD 3 parties dit le seul génie en politique au Congo c'est Mokia andeo ya nganda za na libanda mais za génie je suis là quand je vous dis quelque chose suko ki angote na lobaki na bango rassemblement tika ba kene ba suko bakaboni yo linga na okota kuna siko na linga na suko api na soniwa deva bato balingi mbongo balingi ba poste vous me prenez comme qui moi j'ai eu mon argent dans ce bureau j'ai jamais mendié ni flatté quelqu'un ma tête suffit oh non ce bazo finga nga ba baza intelligent et on juge l'intelligence de l'homme par sa capacité de travail de ce qu'il a eu dans la vie tout na bango tout o azalo kona ngana Naïba mototé, n'escroqué mototé, mais je me suis bâti depuis 1980, depuis 77, til le loy. Les noms on va botter ma guide peut-être. Toujours dans le même bureau. Toujours dans le même bureau. Na bandi politique, toujours dans le même bureau. Depuis 95, til le loy, je suis dans la politique. Je n'ai jamais pris même un franc de pouvoir. Na orbaga oyo. Ako corrompre nga Mokia na botamite oya ko corrompre nga Mokia bango pe baleka na télévision ba robande ko oya ko corrompre nga Mokia na botamite ponga na leka na télévision na robi Kabila ko corrompre nga te parce que ya zaki na ba 6 ans ou 7 ans nga na zoki mbongo lenga na otambo na voiture bango ko corrompre nga te nga za vie na ba 80 yoko kutana nga nzela PDG yoko ko sana so e mbongo na futo combien ba tuna bali bango basi na somme bandako. Combien de journalistes sont sombeli bango bandako? Combien de bateaux ont aidé bango? Na baleli bango basi na sombe bango mituka. Combien dans ma vie? Ndenga na vandi qui peut parler avec moi? Et puis na encore bagana qui ko senga eloko bona sala ki. Je me suis taillé de moi-même et Dieu m'aide, je suis en train de progresser. Est-ce que badi banga signé mokanda bazong sa bandako wa botolo nga na monje Congo. Po ni bazo bloquer ka bazo kende. Mais bango ba baki makamba badi banga siko ba moni ke badi banga c'était monsieur. Yala na tout na yo est-ce que déjà moi na ko récupérer. Na récupérer un premier ministre qui signe lettre bazong monta botolo nga bandako pas avoir d'arrêter ministre de la justice mais la premier ministre a signé. Na ko récupérer ba immeuble nga na Gombe. Nani akwa ko se comparer na. Badi banga c'était un ami to vrai na l'opposition ba grenade de jubiso na miso
soki siko ya komi mokonzi ngana kono finga ezaka bon ndeko na bobote na maman moko papa moko soki bokonzi lokola siko epa Kabila donc ça c'est pas notre problème na yebi makamone na Kabila te a komi mokonzi soki moto bozo linga comme premier ministre a komi mokonzi na konomé a quoi problème na konomé car le même Kabila vous trompez les gens comme des petits enfants mais vous trompez mokete bino bozo lukana na nomé bino poste à moi kasa poni bomi nomé te bozo luka Kabila nomé bino mais soki a nomé badi banga a nomé Chibala ya bino ya nini nakati boki n'est pas na nommé mokia c'est pas mokia qui nomme déjà nana tu na question moko hein na question moko lelo yo ezalaki makambo ya Félix Tshisekedi yende fallait ba nommer premier ministre tout le monde ça fait deux conseils des ministres salami mon président le chef de l'état ça il peut Félix Tshisekedi et moi c'est le même cas toté oui c'est ça conseil des ministres qui est le patron du conseil des ministres c'est le chef de l'état c'est lui dans la constitution. Après, tu vas après. C'est lui le patron du conseil des ministres, mais il n'est pas comptable devant l'Assemblée nationale, devant le Parlement. C'est Chibala qui est comptable. Ndemobulu nuance au constitution Salangwa. Le patron du conseil des ministres, c'est le chef de l'État, c'est lui qui doit présider le conseil des ministres. S'il est absent, le premier ministre. Mais si, l'autre jour, le président peut quand il remet. Le patron du conseil des ministres, c'est le chef de l'État, dans la constitution. C'est anormal. Bino bozaka na besoin kota la faute ya moto po bofinga. On dirait mais bino bosali ba faute bele. Comment un opposant ko la poste ministérielle? Moto ko nga bona ko le la ba nomenga président premier ministre ndingi. Boso mbona te eza soni. Un opposant kanga motema lokola ngai ba botolanga biloko ba botoli bango te. Bango bazoli ya mbongo ya pouvoir. Banani bazoli ya mbongo. Ngana tangi mutu te mais na lobi mutu la mutu sika vandi asambela nzambe na ye ka limbisa ye. Oh, mais c'est vraiment sa population. Bah, sa population. Na découvrir manœuvre wana pe jamais. Ozana ba preuve. Nazana ba preuve te ndenge lobby, mais na tangi pe mutute. Mutura mutami yebi, nzambe pe ayebi. Nzambe pe ayebi ngai. Ngai badi banga komi mokanazo ngisanga banda ko nandimi yango na miso bato po na bundaki pe na bisaki kojo mutayebi si président depuis kandimi bazong samoki banda ko. Pona ni na tindika ki biseke le dialogue menga na kotite. Sikoyo en guise de récompense, bazongi singa na ko récupérer pe banda quoi. Ngai soko pesinga $10 na wanga na te. Na wanga. Je suis un homme juste, un chrétien juste. Mais bino bobomba na kabutu butu bozoki ndolobaka, ngai siko na wela biloko la ngai, bino zo wela biloko na bino te bozo wela mbongo ya pouvoir. C'est ça la différence. Donc rassemblement oyo le président Etienne Tshisekedi atika ki na rassemblement ya lelo yo. Donc différence vous les allez. Ah, mais bien, les journalistes, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Je n'ai rien à voir dans le rassemblement. Moi, je suis dans mon bureau. Demandez-moi pour l'MDECO, je te dirai. Je n'ai rien à voir là. Je n'ai rien à voir. Je n'ai pas de cahier de charge. Ce qui est le président, on a trop de Batu bakolia kitoko bise tout ça on peut savoir projet beli moko so mbongo wapi les pays le Congo n'a pas d'argent. J'aurai l'argent par la production. Voilà la réponse. La production. Je vais me lancer dans l'agriculture, je vais tout faire pour le côté de notre peuple. Voilà, toujours continuer l'émission ban diaspora, toujours continuer retour na président Mokia Makamu ya Mboka awa parce que Mboka ils ont pe batu ya Bwanya, ils ont pe batu ya Malonga. Président Mokia vous avez biso awa pour Mboka et Bonga. Il faut d'abord président Joseph Kabila a kende nanu. Mais ce ka kei nini ko sala? Procéder vous en nini? Même c'est tout ça. Si on a géré transition pour nous organiser des élections sur Kabila Zate, vous allez perdre des points. Je suis congolais, nous sommes des étrangers, nous sommes à Est partout. C'est mon travail, je suis Mbouza. Je suis Bangala, est-ce que parti est représenté partout au fur et à mesure, beaucoup moins mais c'est des moments parce que pas de problème, mais beaucoup moins à dissiper. Nangalema kuna na moni yangote au moins les gens nangalema côté ni to salinde ba activité parti za nangalema eza partout lele na benga kingalema na bengi bato ya malweka na bengi bato ya monga fula
na bengi bato anjira ba toke kuna na Fatima tozaki biso na bato bolibo bazana ba parti monene nana ganyaki MD côté ba kuma luka ba drapeau na kati ya bitumba sodo luka munduki na kati ya bitumba ha menga na tondi si ba drapeau lo pangu mobiba tina kati tina libanda na eba ya mbinga lokola sokini ba image ezaliti kini live wala kisaba image ona ba siliki ba betinga AVC pona kanda oh ha isane ba tax spirituel nani wangu aganya kingai bino bolika koloba pamba mais leto yaki bo lenga na yaki na parti na nga na njili ba congolais bazilaki parole na mokia poni mobule bimakiti de ba bandolo ba sumoni ba kipai bon robeta maboko c'est normal mais lenga na koti ba tutu bazo réclamer ngai bo miti ke ba congolais ba linga ndeko leka nana ngo ba réclamer ka elo bolanga bino bomonika na kote li badi banga aya mais to saki na deal na kojo to ko sere bato bango bazongi sanga biloko na ngana mbongo nanga do bolinga kinatika no makama mbongo pona landa bino bo pesa na sala ki mo cop na yo oh na sa cop tending na bangi deal na ko sere bato mais yo si awozo badi banga signer ba document de la politique bina do cop ni tambula mais za cop mo ya bien eza cop ya mafia te eza ki biloko na ngai eza cop te ba pesa ngambongo so eza makama négocier mbongo mais bazongi sanga biloko na ngai oui bandimi banda 18 ans na leli biloko nanga ba immeuble na nga on ba kenon mokia président mokia ça la ka politique ya biloko na yeba zwa mais na sina récupérer na ko zo récupérer ngo ce qui na bande ko ça la politique le nazaki na biloko nanga na osa toujours zo beta l'orage le loi désiré kabila kangenga banda ko nanga zaika kate et c'est wana la loi ke makamanda mais le be okang ba botolinga siko bandako na politique na ndako sangami bazongi sa bandako so va signer papier que petit à petit na récupérer où est votre problème donc on récupère biloko na ko récupérer na yezo continuer kumba na yezo côté na ko récupérer biloko mbongo wana ndeko sali sangana ba campagne na makambo bele eza banda kuna gombeti l'état kufuta nga ba dédommagement nga siko mbongo na ko sani soki na ina bengi sabato na parti politique il faut na zana mbongo o bengi sa journaliste ba militaire bino bolinga ka mbongo bo siko soki na pesi bino mbongo te to komi mabe commentaire ezate président Mokia omonite Moïse Katumbi azana mbongo mwenda osakana na ba politicien na pouvoir na batutu po azana mbongo so azinga sa réunion apesi ba mbongo masali bo monte ba journaliste surtout beaucoup ba fanatique ne mais c'est son droit donc c'est-à-dire politique ce qui na mbongo so na mbongo te simba te ba kolo ba au moins pour $1000 6h du matin bimio ko nos $1000 ba bengio mais yo yaka na ko benga ngai pona $100 $500 ba $500 millions so mona ngana okende. D'abord, bango moko babanga so ke pa moki ko dénoncer effectivement, ko dénoncer bien. Oh ba meka pe ba mona. Et puis ba kanginga dessous. Ba kanginga makamo sous ba réalité c'est makamo na dénoncer pour la corruption. Incorruptible au Congo c'est moi. Celui qui va me corrompre n'est pas à connaître. Bolo ba ka na pamba. Bango nyonso na baso banda ko na ba poto baso bazumbongo. Mbongo pouvoir. Bazo tonga banda ko bazumbongo. Kolela ba poste nga bazo proposer nga ba poste na bino osala te. Le cas va violer l'article 220, je n'entre pas. Quand moi je parle même un petit français comme ça, quand on a violé l'article 220, moi je n'entre pas. Mais ça, comment pas si tu as critiqué non mokia ou français boina boy soit européen? Mais français, on m'a dit, Babyloko est un ordinateur. Na comélio je suis là, il y a un comélio socila. Soko tangi bien te, il y a un commis ce qu'on a ndenge na. Et ça ordinateur. Oui, là ba téléphone intelligent. Intelligent. Ce qu'on a commis lingala yango balu sele monoko mususu. Ce qui na tangi te la zaki erreur na publier ndengwana après na bali ko corriger. Mais bino bo monika bo lokwa bino bo ifo ah non, ebi français te ebi. Na ebi français te. Je suis là comme ceci là. Et ceci là. Siko ese ngana ko comme ceci là. Pour ngamo pele na motanga ah il fallait je suis là na changer. Mais ça biloko est bon et compliqué ba tout. Mais moi, bah, tu as pas papa, bah, école pété, bah, comme tout ça. Toi, tu vois comment je suis là, moi, je ne peux pas écrire. Mais ce qui est bébé dans l'ordinateur, quel est mon problème? Ordinateur, il y a surtout, et ça, bah, monsieur, on appelle la tanga bangwa, n'abikate, loko, alinga, comprendre, mais bango, bazolinga, comprendre, ko, ezamo, ko, imilenga, mokili, mobimba, nabi, okomate, Biro kitoko boy. Vraiment. Ba mikande belo na komaka. Filmer na mikande bele na komaka. Ba dossier bele na traité.
po badi banga ko me ngam kanda ozong sanga na komi na Lingala donc soki ma faute ezali et comme grave pour les amoki ngana tanga bango wana Facebook ba komaka ba faute et puis le quoi eza Facebook faute ya Facebook ngala kipango faut comprendre mais pour les amoki il faut ko imile nga mokili bo mbelo kana boyo ko ta rassemblement na za mayele te mais tout ça la ka ba débat na télévision ba de débat wana pour ni ba sali débat le contraire te pour il faut ça na belema na mutu ngala za politicien akala na za rodé na makamutu ngande na kolakisa bango politique ba ba ka oganga ba débat ba oza eske wala na mona bango eza débat ba militant mais ça c'est ko débat intellectuel ndenga na sala. Président qui avant dernière question toutes nos questions il y a des sanctions il y a eu sanctions il y a des membres proches il y a mon compte est-ce que la sanction a un impact d'abord pour la population pour la sanction il fallait pour répondre à nos autres la sanction non Kagame na Museveni ba piyaka na Congo ba bomaka na Congo 12 millions de Congolais et Congolais ba kufa bana bomba mais pourquoi il y a pas de sanction auprès ba on ba yebi ba to bomba ba Congolais beaucoup ça sanction na ba victime biso tuza ba victime ba sanction paye pas na ba victime mais bino moko bato na bino ba Kagame ba yibela bino ba matière première nous soit Congo et Kendeke ba miba bongo ba diamant biloko tout na est biloko tout banjete tout ezo kende Uganda na Rwanda yo kende ba Belgique yo kende bamboke bele pona nini biso to lobela kango te l'Union européenne peut pas conscient ba bien ngo pona kaka ngai mo kende na dénoncer ngo so mona moto moko alobia ko bundisa Kagame bato ya Kagame baza batala nga kapa je suis le seul mina ko bundisa Kagame na Museveni soki na zuki bokonzia na mboko yo ale kinga wana nanu ale kinga aya ko tenir discours lokola ngala tenakao sur place na kati ya télévision en direct bango bato ya Kagame pe bazolana Kabila pe azolana so les habits non biso to ngona bon biso mais vous êtes des femmes ou bakino bango na butu ndengine ngala za wana zo bunda sur le terrain na kufi na gagner omonia to ba kiseni na mokili moto mutazana étoile ne mokazana étoile na ye étoile ya moka eza étoile moko munene oyo nzambe ye moko nzambe walingana kufa na kokufa afde le côté ngaza mungala babomi biso bangala ebele osomona ngana kimaki babengani ngaka na Gombe kuna côté ya Grand Hôtel sikana vandaki na yawa na zongi na ville omende na mi prépara babengani ngana Gombe na zongi na Centre-ville na Gombe toujours donc nazanga ki ba place au vendre te avant de Lazare ngana zaki na biloko nanga afdel paye babotoli biloko nazo vivre toujours naza pe na mususu hein siko so bani bazongisa ngango siko batu bakomi munoko mabe bakomi siko ko landela biso. Est-ce que c'est sérieux? Président Mokia, oso croire na élection en décembre na RDC. Ndenge Tibara lobby, ndenge pe badi bangalobaki. Je ne peux pas douter avec les paroles du Premier ministre. Point. Na bidja 8 milliards secondes ou secondes basali total. Oui, ba lobby ba fonctionnaire, ba bi que salaire qui en franc congolais quoi par rapport à taux ya dollar, ba lingi ba matisa, ba rejoindre taux ya dollar. Est-ce que ça solution madame? Bon, ça madame. Ouais, et bien économie mingi ko le kanga wazate. Soki ngai budget mboke kozala boyebe. Wana za makamana koko détail on peut chuter. Ouais, belé baza okopesa bango mayele bango bakomi ko. Ba récupérer en. Ba bina bango pe loko moko te. Na sala ki démonstration na télévision deva bato tout bato belé batalinga économie c'est nino abeinga te. Bato belé ba benga ba moni de oh discours na campagne moko gagner na gagner. Na campagne na ko gagner moto ko battre nga zate. Bino ko ro babozo bazuba ngana za na ndenge na kwa koloba na population na ko rangela full pour ngana za mayele. Mokia c'est le seul, le vrai opposant et le vrai homme. Bino za ba matière oyo botainga na classe ya ndengwa si le plan pratique. Okokangate. Yo za homme du terrain. C'est homme du terrain. Voilà. Si le plan pratique. Président Mokia, merci pour l'opportunité. Peut-être mot pas mot de la fin, mais mot particulier où s'adresser dans la diaspora, nous sur d'autres là on a tindika monde entier. Tindika diaspora na féliciter la musala bozo sala bo continuer ndengwa. Bo bundisaka bango ndengwa na ti tokolonga bango ba kei ndebino bokozonga. Diaspora bo sala musala ngana zo kwa lebino bolo bakula ngana robela kabino na banga kate. So kiti na aéroport bakanga o sali pe signe ozo numéro na ngabo bengi na koyati na aéroport. Et bazala numéro na hote? Bazala numéro na ndenge tokosuka tosuki kaka. Oki bino bobanga la pamba. Ce que vous avez dit, ennemi qui m'a été faut affronter, ndenga na affronter bango sur place. Diaspora
Motolanga za batolanga baza kuna na Allemagne et puis na Paris. Coordonnateur d'activité à partir na comme ne Paul Mukandila aza na Paris. Pokoko lukaye MD ko ezakuna na Allemagne pe bokozwa bodri bunda tozo bunda na ba poto kokerimbo ka toza na Autriche toza presque partout. Bo s'adhérer massivement na parti na poto na pour l'air beaucoup ya boza disant na kati ya parti moko boye bani boko ma ba député bino nyo surtout ko bunda na bato pour na biso to ko isande pouvoir ba kende. Voilà. Merci et te souhaiter bonne chance et puis nzamba sungake au ma président au réussir na vie na domaine politique. Nzamba s'adresser. Peu au salon. Merci. Voilà, te clôturer. Tout cela qui a spécialement pour Nabino, demande Nabino. Deuxième fois, le président Moki a allé na Tindika, mais en bala soukate. L'activité naïe, la sortie naïe, tout ça n'a pas effort. Bon, on a évolué parce que ma bonne amie, ils ont calamité, bitumba ya bililinde et bandi. Merci, Nambala Sima.